Ça m'a donné bino confité ça la confé le côté bino tu bokena poto nanga ko tu pesa confina l'équipe bino tilolo na za actualité mais bango ba lobi no quartier latin sur ça quartier latin bango ba lekana ba ça ba emblème ba figure emblématique batika ba empreinte bango te samte modogote bango te bakute da basela bango Suzuki bete ba fena ba Eldorado ni ba sa quartier latin ba fena ba Gigi latin o ka Gigi latin na ba 80 quelque bango ba salate to ba sa quartier latin ba Suzuki ba salate i ba zate ba kuta kombo i bango ba salate bona ba 80 quelque Suzuki za na quartier latin sam za na quartier latin modogo za na quartier latin ya ko face na charge bela nzambe pa ko linga bongo te nzambe ko linga bongo te baba garçon baza faux lelo ba moti na kofi maloba et pas tuambele ke bonde la vie ne bani ba album na fali et suis bango ba Mbappé na bango non via ça sur quartier latin balobi bongo balobi bongo kofi ba mba sur bango kofa fula bango kofa za ta fula bango soute baza ba petit ba bima des grand la vie na bango baza bana mabeno moni bango tant basala academia babengi ngana okumisa bango na tika ko babenga nga chance na timba neba ke simba lango te okesa batebe bakima esimba lango te lokola ba faire ba jide te simba lango te okesa balonga batebele simba lango te yoyebi babenga nga la leadership biso ya ko soutenir biso ko face asine ko facile wa Internautes, vous me suivez partout dans le monde, nous sommes bel et bien sur clébois.com, la chaîne d'actualité puis d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je reçois pour vous Vendiora, avec qui on va entretenir avec lui, parce qu'il y a un événement qui se prépare, c'est 25 novembre, raison pour laquelle je suis descendu sur le terrain pour en parler avec Kitsindiora et Andiora. Mais au moins, avant de lui donner la parole, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, clébois.com, Tonton Banda de la Nation, et puis Pichumanga Boss Lady. Merci à toi, Excellence. Regen Wemba, merci. Et puis, Aouli Moucheni Via Petinaye. Je m'avance déjà pour donner la parole à mon invité, à la personne de Vendiora, qui moi je l'appelle affectueusement Yandiora. Parce que Azala ya Palin, Herman Amporo Garçon Slim, je suis bel et bien avec Kissindiora, qui je les salue déjà. Bonjour. Ouais, bonjour Prince Bakali, bonjour Batutu Bazola Nabiso. Vraiment, semaine Zamalamo, Nabatutu Bazola Nabiso. Et puis, Ndeto Zaboué. Le 29, non? Bientôt, tous au côté déjà mois de novembre. Le 17 novembre, Cindy Leker à Kobetana Pullman. À Pullman, encore on sera en classe. Mais au moins, il faut que tu aies l'actualité parce que Raoul Boukambu, mais c'est les Français, Djema Beni, Raoul Boukambu, Vicky Mélanie, il est londonien, à Lingagempe, en exclusivité sur Cléboa, Coco, il y a Vendiora à haute classe. Bon, bonjour, Papa Roby. Bonjour Papa Roby. Tu es en direct, on te regarde partout dans le monde, tu viens de l'école? Non, parle, sois à l'aise. Comprenez que non, moi, qui m'a une caméra, à Kokolobate, à haute classe, à Yamba Koko. Vraiment, ça fait du bien que moi, à haute Koko, à haute classe, boy, à Yamba Koko. Oui, Moussa n'a pas de Mokiliangona, et mon ami, Batutu Babike. Qui sont toujours à maman, à sa parent. Nga tangi sabana ngai ba mwana ngali bosoza diplômé azana effacé ki bazarana ba bareze kuna Willy Moucheni nguto to foutre les classes l'international col mondial na Sophie Willy to foutre l'année mobimba a foutre na Sophie Willy a umela ya Willy Moucheni na habité Willy Moucheni vraiment taille S ba motema malamu lokwa ba fait Willy bazara sauter marqué comme amele karama mwana mtakomela ki message via foutre les classes merci Willy Moucheni. Vraiment, non, sans aucun merci. Mais il y a par rapport à accoutrement et puis état de santé, d'abord, on a tout bien. On a tout La reine. Moi c'est mais la mango est compliqué, tu n'as pas si ma boy. Oh sikoyo na oyo mutatinda lingango ya Jacques Panya na Suisse. De o simane kangama. Kangama za kilo tina ya lo jeep. Na sumba.
Jean-Jacques Pagna Suisse na oyo mutatindelenga chapeau oyo poser silence d'or Hélène Kabasele maman na Kenny Hélène Kabasele mutatindelanga chapeau oyo yazala wapi yazala na Paris Hélène Kabasele azala na Paris mboka ba Raoul Bukambu ya ba Raoul ko ye mutatindelenga oyo bon ngaba to linganga mingi ne to linganga neti montre na lati eza diesel mutasombelanga ngo ya Robi Vwemba atindelanga ngo montre na lati ya Robi Vwemba tu as ba dollars et ça va combien na batwa betaka diesel ya na dollar 5 kilo ba 665 €. Parlons à présent de l'actualité ensemble avec Kisinjora. On a un peu parce qu'on a un peu curieux. Vicky Mbelan, il est londonien. Il y a curiosité. Après, ça tourne à moi, bébé pour la performance. Mais parlons à présent de l'actualité. Le 25 novembre, il y a maman événement. Kofi Olomide a soumis 16 jeeps, a soumis congélateur, a soumis télévision plasma, a soumis fauteuil aussi pour les meubles à palais. Par rapport à Babilo qu'on a soumis à Nangwabi, a zopé ça nécessairement batu ya quartier latin. Mais batu babenga pe babi est-ce que Prince Bakali Kisinjora est-ce qu'on soit paix? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Kofi, c'est mon grand frère, c'est mon chéri à moi, c'est mon vieux. Et ça, c'est que pour la Babylone, quoi. Chéri, bien, moi, chéri, moi, c'est un bal. Toi, tu es mon chéri, nos aboués. Bon, moi, chéri, kaka, n'est-ce Robi Vwemba. Mon bal, l'équipe, c'est papa na Robin. Ah, chéri, nanga, c'est mon grand frère, c'est mon chéri. Bien, on a Congo, chéri, kaka, moi, c'est un bal, la bossa amour. On est à Congo, bébaka, yangoana. N'est-ce tout l'année. Bosuka wana. N'est-ce vient Christophe Mbenju. Monter ma passé, c'est mon vrai chéri. Viens Christophe Mbenju, c'est mon chéri. Mais mon papa chéri. Il y a moi, je vais me mon papa chéri. Vous comprenez? Bah, viens dans le coin, ma Kengo peinture. Maître Coréen, ma Samba na Toulouse, patron. C'est mon chéri, c'est mon grand frère chéri. Donc, parce que viens mon premier mouton senga mi. Ngal banga senga bato ba mi. Yo so senga te mitali yo. Ngala senga. Senga. Vous connaissez peut-être Kenny Mbumba Armelou. Kenny Mbumba Armelou. Vicky Mbelani. Vicky Mbelani. Raoul Bukambu. Oui, John Azabi alati bien à cause ami nanga. Barbeto za ba mi. Tu vas jires bonne nationalité belge moi na barumu mais na ndenge ya belge. Ngana senga na ba mineti ali bola mokonja di janvier nanga. Na senga di jomo ka ba Willy Musheni. Mboka ya Willy Musheni na senga ya mi ba Jérôme Kitenge. Ba prince ya Weli. Papa social na senga ba mami. Donc eza wa ndenge ma bete chéri za bina net pas parce que tabalo na Atlanta soda américain chéri nanga quoi. Merci le styliste londonien Didi Full Business, Didi Ilunga Fashion. Non, le baboy. Kofi, c'est mon grand frère. Ngaut na panika na ba makambote, na panika na ba bilorote, bakar na tambola nango, mapango yango ya na somba. À l'étage déjà. Et c'est là déjà zo. Qui soira na yoga salama ki songi pour na plaisir igendangi bitemo mais c'est igendangi bitemo très fort. Et si là nango akopesa biloko le 25 elonga nazo sepela ide wana Kofi azu yango wapi ide malamu bongo kamusi monda tie kitasa za koningana jour wana ezali événement na Fikine donc vient na ebité azo ba muto taleka na quartier latin au sala 2 jours neti vient na gigi latin solo nanga kozanga te to le bano parle bato tout ba roya avant le 17 avant le 25 ils ont vraiment bien boebo mon événement na vraiment posé événement leader monté na Congo sala rango po ezate ki kofa ka Dakar lelo oyebi yango bauta Bexi mutu nyoso Mercedes na Mercedes car na car batum suba bige no sala système so somi mituka na sena ngwa tie griffe quartier la te so longa boto ezalate aboto na pe mutu te etikala pe kozalate passa se mukendi ayebi long jambe etikala pe kozalate maître Coréen Masamba patron ngana ozalaka mukolo wana et le 25 abibi so tuto ça va surprise ezake no ba signaler mutu te no yaka yoko ko so et que babi yo kaka mutu kozwa jeep yo kaka mutu kozwa écran plat munene yo kaka mutu kozwa congélateur eza surprise moi ça commis batu na ye ata journaliste mo be olobela Kofi bien tu es pena journaliste eza surprise mutu olobela quartier la terre mutu abunda pona ye oyo pena zaka pena fandi boza pona ye ba Kofi fil kachu vangia ma de la forêt ba Kofi fil oye leti yo na ebike olobela ba Kofi mkomo wote okusota congélateur opponent ngada congélateur na lobi kaka non s'attendre lango déjà Marquis Ngangeli on se comprend donc ezakaka le 25 biso tuto biso to ba petsa Kofi Olomide ngasi na lobaki yango ngata saki loso atanya so kopesa nga aotikala ka viena nga na aussi na kilo na yo saki loso don zimite po ba te bele ba biyo o s'attendre na jeep
Ouais, pour toto kundola la vérité, vous de l'obéla yango. Rambo. Tu viens Rambo pas au Mokonzi Rambo. Tu ça bon. Oh, peut ça rappeler Joana. Non, boy, c'est mon grand frère, c'est mon vieux, tu as répété quoi. Tu ça na wana quoi. Par rapport à concept wana to évoluer mbala moko ba OP ba ancien quartier la to ba na poto ba oya puis pour ba bénéficier de ba prix wana. Via les gars qui une mission Mélanie intercontinentale elle vient casser salandaki, Rita Zangu la japonaise bébé alandaki, Papi Mandukila et Mandouakila pardon. Papi Mandouakilos, moninga vient nga Robi Vwemba vient nga Mandouakilos. Robi Vwemba na nga oboke ya Robi Vwemba. Ah ya Robi on nga ya Robi. Ya Robi. Ngati ndeto boka ya Willy. Ya Willy Musheni. Eh Willy Musheni ba benge viete ya. Ya linga ya viete. Viete. Basala ki bon. Abengi bango nyaso o to azana Canada, ba na États-Unis, basala Angleterre, basa partout ba tikala belé. Nabi ke presque bango tu azara mikanda CNN batutu ba fina nga ba samchintu bango tu ba mondogo ba somo bango tu ba mikanda oya roya jouer sur pas une équipe na ya Suzuki bango nyonso via bi mutu nyonso obi vient aza ko se libérer na ye na mabe o asala ba petit asala ne mabete asala bango bien ba vila bango te bonga bango tu ba na poto ba bonga kufasa mutu mabete na ba danseuse tu ba bonga danseuse mota à l'écart de caractère aloba a souffrir azati nan danseuse ni ve ba petit ba yimba chane na poto to kepe na concept on a via biba yimba suba nzembo na ete kisinjoga odi côté wana via za na raison bango bazana bango tu ba kenda poto basala académie na bango musala na bango ko sabe mission bandi marata viete bandi marata bola ma vie mkolo moko te ngako tunana mesha na bango mabe wana mesha banani nana mesha baba samba modogo banani banani batu ba vandi sa quartier latin naza ko sepela te même mission vesa mazolo bana vesa soko yete bene sa ko fini choza poto bo mukile ba ko na Koffi Olomide ndongo za bongo et puis tilelo bo beta bantie ma Koffi Olomide kaka comment quartier natana yom to pesa yango mais ba chane za ba mpe ba participer na ba leader ba zo beta mikolo na kacha restaurant na so gini pesa c'est jonga ndelo yebi na ngala tsala ba poto na la bana poto ndelo yebi na la ba respect na nationalité belge a leader bo zo ma mikolo bozala bébé go bo yemba bozala ba so be frakata bo yemba te ba so ba bo rezanga kombo bozala tala bo yemba ka lusu banze ma Koffi Olomide te ba beta concert 10 € plein papa ni batwa kaka kombo quartier latin batwa ko ka banze ma bien les anciens dini ya quartier latin quand on parle la combo ya quartier latin ba beta banze mo la bango baza ba jeune ko fuku mkolo mais si les lobos ta banze ma vie boni mangape vie pété ça maton dimino ko fité ça la ko fait le roté bino tu bokena poto nga ko tu pesa ko finale ki bino tilelo na zaka na actualité mais bango ba lobi no quartier latin sur ça quartier latin bango ba lekana ba ça ba emblème ba figure emblématique batika ba empreinte bango te samte modogo te bango te bakuta da basela bango Suzuki bete ba fina ba Eldorado ni ba sa quartier latin ba fina ba Gigi latin o ka Gigi latin na ba 80 quelque bango ba salate to ba sa quartier latin ba Suzuki ba salate i ba zate bakuta kombo i bango ba salate bona ba 80 quelque Suzuki za na quartier latin sam za na quartier latin modogo za na quartier latin bura za na quartier latin mo za na quartier latin bango bakuta ba popoli bango bakuta. Est-ce que malobo solo ba kino ba yimba suba nzema viete même vieux pesa fâché ba yemba ka banze bona biso te quartier latin o Koffi Olomide ba yemba na saka tilo na quartier latin ba yemba ka banze bona bango oyo basala basa banze bango balunga basa album na bango ti ba sabana mabeno moni bango tant basala academia ba bengi ngana ko kumisa bango na tika ko ba benga nga chance na timba ne ba ke simba lango te ok ça va te ba kima et simba lango te lokola ba faire ba jide te simba lango te ok balonga ba te bele simba lango te yebi ba benga nga la leadership biso ya ko soutenir biso ko fa sasine ko facile wapi ko futilo mo pa mo konzi akene Soudan mabe akene Guinée équatoriale mabe akene Guinée Bissau mabe abeta na Angola mabe abeta boye mabe asala ko ba bige nazo mona na te azali Versa kitoko aburu sama garçon de chance
yo yebi burisa ma papi zila honorable yo yebi na ba eloko moko ba lobi solution ezwami et pas mère rêver ba solution na Suisse wana mère rêver ba solution mère rêver ba solution tout ngani motema ya kumu ya pape mère wana kumu ya pape mère mobali na ye doza loko ba mame milinzemba tous pepele ambetolo yango wala mame milinzemba voilà pour mes abos mère wana ana Suisse so za besoin biloko kolia Congo o ndakala o mbisa okauka o mbota ndenge nini o je pas na siko made in Congo siko ma solo za ndenge nini ma so siko za bakisa bokoko ba twatindaka na bakin basombele ekende kuna on est traité mu Congo et traité mu ronda boro etele magabiente mobali etele magabiente mo so za mai moi so chobota ba sokola yo mais rêver ba solution aza wana na kati ya Suisse wana ako traiter yo nyo surtout o mu Congo passe o malade ya PC o apoto me malade PC zala et comment ka babo ki na ikeni mbumba arme lu habité ba je reste bon nationalité belge ba igendangi bitemu ya robia yebi vient na papi mandwakila ba yebi malade PC za partout malade bazuba namba so poto ba beto namba so poto uta kapoto ça samba soir donc solution to zomi mu Congo pasi eloka mobali moronde tele magate eloka mobali moronde tele magate o moi si njoto zaki to kote na se ba zongi so zonga call lokwa biso njoka ba call nga se na nge kangama o seka. Comprenez que je suis bien avec Kissinjora, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité puis d'information ensemble avec Kissinjora. C'est comme ça que ça se passe. Bon, comprenez parce que c'est ça. Pardon. Contactez Kaka, mais rêver ma solution à tous en Allemagne, aux États-Unis, qu'on a poto à métro sur les TGV. À Londres, en Boga, Vicky. Il y a qu'au traité yo, to y est pas na yemoko à traiter yo, à tenir c'est le renom qui toko 0041, esquisse 71. Et 0041 79 32 470 20. Mais rêver ma solution, monter ma kumu ya pas ma solo ya ngwana ya ngiama. Bako teto njoto kitoko le styliste londonien didi full business fashion didi ilunga tola taraka wana papa na oli chumba ya ma Christine Mando ma Christine mona kio OK na mboka bakoko kuna na sepele makasi Richard Boulala carré magique MB connexion Richard Boulala carré magique Lili Musomba double motema kaluchichi body kiro na civil 10 mboka Rolls na Finland Vitel Mwanda motema iget nana kamera na mamundele tunangani nini susu nazala kamera mundele na ebene aza français na ebene depuis 98 chilelo 20 ans. Ah bon, na mona senga amina ndimate si lelo taka bano na chilelo akangelo nginanga nazala kosombele ngombe na ville wana Boucherie Claude aza français ayebi lingala kaka na ba congolais kana ba château rouge wana Boucherie Claude comme Claude Boucherie Claude Boucherie vraiment mikolo alobi batutu baleka na bala Jean Bonon ya wana o ba la mikolo abibo jambono ba jambono ya kitoko mikolo ngule zana Fabrice Kachuva to le katolia wana et pas Claude Boucherie. Merci na Richard Bouta Bouini na le fort mon ami na kacha Boston Celtic Richard Bouta Bouini masalanga congolais à Brazza Yvon Voski les Brazzavillois de Boston na le libinomi balé fort Patrick Diongo balobi na lela fort yo yebi Guilhem Maindu le mannequin de Paris Soukaina yaya Jilimo Bengaza na Kinshasa Alice Pedral moi sapembe balobi Noël Ndombasi ya Diko président Adonis Ngamani ya Jili Kitima président Fafa Longa AG yonde makamuve na 55 ans joyeux anniversaire président Fafa Longa toujours njoto bana mike Didi Muwenga Deka mon ami Juliana Florinda Mamana Jasline Lyon yo yango wana Sarah Ngalula mama na persure Sarah Ngalula moi si kitoko Sarah merci beaucoup toko dans actualité mususu va toko dans la dernière étape et actualité na biso je remercie papa Kouli Ngangeli motema Régine Ngangeli aussi motema ya Régine Kouli Ngangeli j'allais dire papa Kouli Ngangeli motema Régine Kouli. Merci également à toi Jires Bono nationalité belge son excellence Rigen Wemba DG son excellence Rigen Wemba DG avec force chez Prince Bakala Bengika papa malamo ebiga ninga bonne yaka. Merci à toi Dieu m'a béni il m'a donné Raoul Boukambo monsieur les français Jires Bono nationalité belge monsieur Ndangi Bitemo Ige
Merci beaucoup à toi, très fort, les puissants. Et je m'en vais très vite remercier Vicky Mbelani, les Londoniens, ma mère Méline Zema, tous peuple embêté, le Maman Likelemba, Gabriel Power, Nakata Souda Fouana, et puis au moins, boss, il est très fort, mais c'est les Français. Lola Brilling, mon vieux à Palais, Naninga France, Anabaza et Belé, au monde Ladima Bilama, mais c'est les Français aussi également, Ladima Bilama très fort, très puissant, Ladima Bilama, l'homme de Tikotak. Alors Yann Diora va boucler la boucle concernant le dossier le 25 novembre, pour avancer à quartier la tête, tout ça l'analyse un tout petit peu. Et puis que quartier la tête, ceux qui battent tout le monde, grâce il y a Sam Tintou, grâce il y a Suzuki, grâce il y a ainsi de suite pour citer que c'est là. Pourquoi les lots sont peut-être moi ma cambo ils allaient moi état des liens ils allaient tout mais ma quartier la terre tu commisité dans lobby so bato balingango parce que kaka Kofi Olomide grand prêtre asa banzemba bien encore na bangane ça inaperçu et lo bakuta lo côté bakuta fait déjà danger bakuta fait déjà comme kuku akomaka bangomila sabango nzembo ya défait ça il y a défait babia tile le betaka tile le betaka ya babia babia na bakisa implice bango ti chokoro tile lo mote nzema vie tile lo ya génération tata nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola tile lo betaka génération et puis sindi pas chanter yango mais bango te mama kuta fait déjà danger bango tunga na lingi su bango te parce que bazali batu moko bandima Kofi Olomide te bango balinga kutanga batu na tena ba so quartier la te bango basala kadema po Kofi Olomide sila kufa basala na bula ba longwe qui vient de Sili, to longwe déjà via Sili, makambe Sili, via Masole Katane. Bon, c'est un quartier qui a boule qui fait ça la tête. De ce de comprendre, mais vraie histoire, il y a quartier la tête, il y a des membres aux habilités à expliquer. Nasa ko so ba sala yango pour quartier te za susté, il y a ko fa ça na charge belé. Nzambe nanzambe pa ko linga bongote. Nanzambe ba ko linga bongote baba garçon ba ça faux. Lelo ba moti na Kofi Maloba et pas tuambele ke bonde la vie, ne ba ni ba album na fali et suis bango. Baye Mbappé na bango non via ça sur quartier la te balobi bongo balobi bongo Kofi ba mba sur bango Kofi fula bango Kofi za ta fula bango souté baza ba petit babima déjà un grand na vie na bango babima un grand Francine Mikoko mutema Patu Konga Geneviève Malonga mutema tonton FL na Grini maman Geneviève Trésor Ngiango yo yebi maman na Daniela Micheline Lokulu na lela forme ma copine à moi Micheline Lokulu yo yebi na lela Omar Mpialota camarade na Saint joueur Imana toujours beau gosse, toujours beau gosse. Mario, un jeu à Imana. Beau gosse, hein. Pialote. Bogar. Toujours Bogar. À Colime, 32 ans, mais Bogar, kaka. Aspect toujours. Aspect toujours. Alors, parlons à présent de cette actualité. Yann Chora, Kissinjora, parce que nous sommes partout dans le monde. Nous sommes cléboa.com, la chaîne d'actualité et d'information. Nous sommes Cléboa. Ensemble avec mon invité, ce jour à la personne de Viendiora. Viendiora et non Serge Ndiora. Viendiora. On dit que Sam a été Sam. Oyano le 25 ko kamna koma Sam Tintubo tulani alobaka oyate akuna tawana te Sam oyate timokile yebio Kofi Olomide chovanyi na poto wana yebango Kofi Olomide ozolobake musana nga mutebe ememanga na poto Sam biso tu bakisi njoko tozana ba mouvement ba diza yango to kemba na ba Kongo tellement nga leader na bimite ba misena nga mo ba bimezate ezana bokese benete ba mana chante bazana ba kimbe bokese zebe ba tout furai bokese zebe na kini oyo babi marate pour leader ba sa étoilité mana chante à la étoile te na saske ya revoyager mana chante à sa étoile au moins te via juillet papa lu tumba alobi na sasini ya OK jazz nalobi na assassiné et ça ba mouvement c'est bien na Kinshasa et ça ba 20 ans ba 15 ans ba voici ba poto pété pour leader na bango kumu pouvoir vitesse ces athées bango ba voyager pour Kofi ça qui da Kofi Olomide danger atanga classe danger akoma banze moi danger yango tambusa bango monde entier na bango ne batambusa Kofi na tambusa bango pour ça peut musique à danser prévenir bazate Kofi ça toujours danger azotambusa ba peto ale lo ba Kofi ni ne so bana quartier la tana yisa ba ko sa Kofi neti nini ba ça la Kofi ni Kofi ndazo sala bango. Merci les tueurs de Lyon David Mwanzaye na la fort Bibi Chilo Fombo ya Maurice Yawe lèvres rouges Béatrice Nzaba de Panamazana Kinshasa Jibe Kumaluta mon cœur mon bébé moi les pétroliers de Dallas Elvis Salomba mon Konzawartelo José Tumba agence Yassir sans en besoin billet Kinshasa Luanda Brazzaville Chine contactez José Tumba sans en besoin d'akwa louer 0044 740
58 970 78. Agence Sir José Toumba. So comme à Londres, contactez même na Facebook à Touva, même na Facebook. Alors, parlons à présent de cette actualité. Ils ont bougé mon kili. 20 jours, qu'est-ce qui ne va pas encore? Prince Bakali qui s'injora a la plainte contre Ken Piana. Et comme Singaï, Moutaucho Bima prison Kalamingita Nini Sousolu que la journaliste soit la conférence. Oui, bien. Maniké, attends, on a bien ma communauté même. Azama Mabana. Amama Bana Nangai. Ken Piana, même Maniké na Bouzo belé. Et belé. Même le réputation Maniké, ça va super bien. Nenga poto, hein? Nenga poto. Nenga saka be mission na ye. Ya maman le bébé na qui chasse ses allées. Et ça, tu me sois Manika, la vérité a changé. Ozo comprendre. Yango mani, yango Ken Piana. Nenga zawana. Ngane tozo samba. Alongo la mwasi nanga la buzoba wana. Bozo samba. Photo samba. Alongo la mwasi nanga la buzoba wana za mama bana. Ken Piana na relation ya njoga. Nga mutu. Fere kuda kangisi abimi. Wana fere. Mwasi nanga buni mwasi ko muterenga na bone terna chakola mbera bana te. Chaque temps faut qu'il pas Ken. Ana bana ne 5 ako bokola bango te. C'est ça la zoa. Makasi. To yebani atamani ke la finginga za mama bana ya. Asa mama bana la voie ya réconciliation ou au lobby en capo na mama. Ça qu'on a besoin na ya réconciliation na yete. Pour nga na sta bende na nga. Mais et ça na ka pasi. Photo samba kana Ken. Ken nga no photo samba. Ils ont préparé déjà plainte. Ils ont préparé les lotés. Plainte nga za les lotés. 6 décembre. Pourquoi vous la décembre on a jeep na yo après ça les plainte. On savait plainte mais Bouba Kanyo raté jeep. Ah ben oui. Na ngoni mukolo kofa ka bablo no zana ngaite. Tellement no zana ngaite vraiment. Te le 23 laquelle nga te omoninga le 23 novembre na ke brazana Fabrice Katuva. Chantal à boire maman na kacha na Bruxelles wana Denis Ikwa motema Jili mon 7h bola nanga bien Clarisse Muyembi ya Gilenga Sebe Yvette nani velanga wete bien wete il humanitaire Prince Yaweli nga vraiment na moni comme nga ba problème na lobe ko da émission oyo velanga mupao bombelanga na osana nga ité et na osana nga pour le 23 kelanga braza. Mais Fabrice Katuva waza beau ngambe mobile aussi gama Fabrice Katuva il est privé na yo hein. Il est un chanteur privé na. C'est mon ami. To souffrir na yena ba ISC akota na noa. C'est trop so epena no Fabrice Katuva en exclusivité parce que Clébois a lâché la exclusivité Clébois.com Fabrice Katuva ngambe mobile boka. Na ba ISC nazana ye. Garçon courageux yeyo. Mon ami. Nous mourons ensemble, nous vivons ensemble. Fabrice Katuva. Ouais, Bakali, nous mourons ensemble et nous vivons ensemble. Comment moi badmi babenga babime koma ki sinjoro ya ngama de la forêt. Pourquoi kombo wana vraiment? Kombo anezaka. Allo bela kinga lisusu poste non na ede bambongo. Allo baki akomema ngai vacances nyonso na poto. Nyonso sepona boya Christine Nzora he. Na mituni ekobo pecheto délivrance ango. Anga na koma konyo kolonzoto pamba likolo ya Christine Nzora ayeba na mingi. Merci beaucoup c'est l'exclusivité oyebi na senti 20 jours na senti moi ba timbre ya Weranson de la forêt nanga wera nanga ye wera yoka déjà ayokate vient dans internet. Alors on a clôturé na hier pour que to chité na yo Fabrice Katuva ba tolo de partout de la France. Tu vas pas follow ba no marambo ba si en quartier la terre yo o lelo bolonga bino quartier la terre botika la na komba ba ta ko fe mu quartier la terre botika la ko yemba banjema Alidor ti lelo ba Alidor. Fabrice Katuva au côté na maman ba ça les plaintes yo za force. Oui, bon baba foutard comprendre bango baga déjà veille sentin tout na wem. Ah, n'habite on doit juger dans le public batala. So ba yi danger mbele 20 tonnes ba vo ba bazali ba 20 tonnes ba exister. C'est bisoto ba petit ba 20 tonnes c'est ba vira bazali ba beta ba bexi ba ngomo. Ba ba leader. Faut ba beta ba bexi ba Zenith le roi ba Faline ba ye.
babeti ba Olympia na ba hérité ou ta méga Olympia bo ba mikolo wana Watanabe c'est les chanteurs. mais c'est les chanteurs boss live Messieurs les chanteurs boss live Héritier Watanabe. yende makambu Ya héritier de Makambo. héritier de makambu ya lelo ngana saki berere ko zane héritier mabe yo no suba makene pia kana ko pesa kene be singa bagala so bele kana be misoko ya bakeni wana balunga na lo be héritier mabe donc na regretta. C'est une meilleure occasion, héritier Watanabe, monsieur le chanteur, tant que journaliste, Prince Bakali, espoir de la presse, qui a déjà ma parole, il y a bon artiste émissé qui s'injura, les allocs confession. Héritier, c'est mon ami, nakenananda kunaye. Na ben héritier na zapiaka. Ah, c'est yaba nga ser. Héritier respect. Bien éduqué. C'est rien kako abamwa mkiyako na bwe 300 mwa 400 mwa 500. Moi basket na zui et sauvé. Et ça ba na ba $800, ba oui billet. Zwa. Luna regeta kaka mission ba Kenya wana kama mutu kena ba problème oyo. Boyo ko sala émission. Nda boyo la Kenya bela na vie na yo. Ngana Kenya le susté. Boyo ko sala émission. Kena bi ndeto yo de sabo tozo lelo to eka pona wata. Kena lo babonga va faire émission. Cahier de charge. Kena la Cahier de charge na ye faut polémique qui sont polémique ezati kutu kena ba njora tabaka ngelo bo bimana yo. Yo la brilling grand frère propre. Magistrat na biso Congo boza batu botanga na bino. Mana so musique boko tanga na bino ti. De batika bino se bo swana wana tel. Na internet to swana ke saka ngo ba biso bien ba magistrat. Mais ya kofunda mani ya kofunda kene za problème familial na manike. Wana za problème familial. Wana part et ça hors musique. Et ça part pour azo baby ça. Et qu'est-ce que je peux dire place wana? En quelque sorte merci ya bana na yo. Maman ya bana. Alongwe na film no kuta longwa ki menzo kazakaka. Azakaka na film bwana. Ozoko pa alongola e lelo na biso mani ke pone silence su tedi tendai maboko bank motema Rachel Futa apese même $100 banga ve wulu kutu mani ka bossa na cha kufa aho kabela kata $1 sute ba vie tu ba vie lokola ba vie il s'appelle comment vie on a ni vie on a kabarasu mbongo bele boye braza kitasa poto vie on a niko oto ina ko za $400 na bona na kitambo Océane Anjo. Te Océate. Ne ti vedi ataba. O kabela ka le susu. Tango ba fiango nanuko. Ah, vio nani. Oh, Willy Toka. Willy Toka te yaza brasa filwa. Yaza la nakina. Congolais mbogara mwindu boye. Ta vie na ngana sa. Choisi matata. Choisi matata. Choisi matata. Viens choisi. On peut se donner $400 na kitambo. ya facile na papier mouchoir na papier mouchoir na fila na e ana fila bona na kitambo kota nini imo Congo fila na munene wana ve choisi matata pa kabela mani 400 francs eza passé on mona réputation mon stangezo ke mabe kene sa mteto samba ke so ba présenter Choisi matata pesa $400 ya papier mouchoir. wana mukie akabela Raoul Bukambwe mais c'est les français. Choisi matata fiona nde ngana kena teke to kene soka ke ba prison to tenité to ke ba to sambi ko samba te ka prison ezake tozo samba na ye atika mwasi Wata soutenir yo. avocat baza atika mwasi na ngana musala oya amema e na zo sipa na ngote ezate kena ka ezate ke ba prison so ndérité to samba normal ya no ya na bi na chango na 200 parce que novembre na tante on sala clip on sala album mebele bele événement le 25 télévision nous a soutenu pour combien de problème alors na ça clôturer non mais au moins Fabrice Kachouva appelle ça numéro na ye pour tu appelles ça numéro na clôturer na pour libérer na libérer avant libérer tu appelles ça non mbote ça bien ya oza cleboa.com émission.com émission etama loko émission o ezate soki saranga lola maman na persir avec na Lyon aoki mbota ki sinjore sala et bien Bobette Otinga la patrona Hassan c'est de mon ami c'est de las Patrick Otinga d'être sécurité Claude Zola ya Clarisse Makontima na ville ya Anvex Chantal Bomolo Lenjuruka be ya Chantal Bomolo yo yebiswas Kabata Castello tata moi si ya bana ngana Sweden wana lela fort aimé kauka agence ya Sir Work Trading Freight na New York wana so oza na besoin et là on a yo oza
États-Unis et en Europe, na Kinshasa, na Katanga, partout. Contactez Aimé Kaukara na Facebook, agence Chansir, vient à Bissouazan, héritier, Ndubayo Yebi, na Lela Fort, Solas Konaye, tout le belasco, autour de ma musique, n'a pas pété à Hermogo. Et mais oh, comme il y a là, il y a expressement ma actualité. Actualité. Merci beaucoup. Tout ça, ça, ma bonne sur ma calamité. Ma bonne babibo supprimant parce que ma bonne bondo boire la Karine Mokonja qui n'a des apôtres notika na kin. Ah, bah dis des samouraïs de Paris ba yebi. Et ça générique na ngai. Ayete. Ça connaît un danger. Oh, boaka ono mobala moba ya mukolo so ndengeni. Et ça générique na ngai. Maman na générique, bato barobi na ma bolé. Souka na générique, Mireille Matingu la plus belle femme du monde. Zemone Pezobima, Rebecca Toto ba diamant yebi frère chéri, Guy Basket de Parigo, Gata Massa. 5 continents. Azoya, Azona 12 valises, c'est l'armangelo yoyebi, et Stasi sait que alors passer au pombo propre, au pombo masanga propre, théologue, soldat français, soldat poto, maître Blaise B, quoi 5e dan, quand tu vas au Lobanin. Non, tu vas clôturer na dédicace, ma dédicace et puis personne numéro na yo. Merci beaucoup Bakali. Oya Olobamingeza, mère rêvée, comprendre mère rêvée vraiment en Suisse, ba solution inutile ya foot habillé au Kendekuna, des candés commandant suprême qui s'inzora Lobaki, Mukongo. Comme on a mis commandant suprême. Commandant suprême, magambutu za chi, comprendre. Il y a un Sambote sous Pasco de Gama, comprendre en Atlanta, aux États-Unis. Pasco Tabalo, parce que Tabalo, on a raté Atlanta direct, sans oublier Prince Yaweli, comprendre en raté États-Unis, décembre de jour, bagé en haut, bisous na Bakali to là. Prince Yaweli. Ndoi. On se l'a on a Bakali Ndoi. Bakali Ndoi, parce que badon papa social. Prince Yaweli. Il y a Prince Yaweli, mana décembre, nous en haut Kalate to la montée ma toujours au Kita, sans oublier Tobo Sanité, hein. Balobi Chibola, tomelagi bien, toliagi bien, na Poulma. Chichi Chibola, tomelagi bien, toliagi bien, na commandant suprême, nyo seza bien. Sans oublier, ya Gabi Abelo, ya Balé qui vraiment a zappé, on a bis ensemble. Kota Zaliwa na Oasis, batutu ba se retrouver. Numéro contact. Bande koto apoto ba Holanda biso toza na kin, sozo tala biso déjà Bakali, et là au moins ba sezate. Leader na biso agenda poto te mais na poto déjà iban toza rasir. Prise de contact ezaka plus 243 ya Willy Moucheni 09 98 54 59 67 09 98 54 59 67. Déjà Kalate a beaucoup ka événement weza na mabole. Tosali Moussala Moko est vraiment formidable. Merci beaucoup Fabrice Katuva, là c'était vraiment l'essentiel, merci beaucoup, mais au moins on a préféré un mot dans une émission spéciale avec l'autorisation des commandants suprêmes, Venjora. Merci beaucoup à Lauriane, tu retrouves pratiquement dans notre entretien à Bisso. C'était vraiment un réel plaisir de te recevoir, j'allais dire, parce que Pichou Manga Boss Lady et puis garçon Slim, Herman Amporio, tonton Banda de la Nation, Clebois.com, tonton Banda de la Nation, les boulots. Ça se fait toujours normalement. Alors, na clôturé par rapport à l'entretien à Bisso et à Lilo. En tout cas, Deboa.com, Deboa Talanga, Bagwani Matota Basepeli, Bayani qui bâtit jeune pas on a cette chaîne Basepeli, Bamati Iolo Choco à Sepeli, les qui a Lulu Iolo, les célèbres permanents Basepeli, Batutu Basepeli, Fabrice Katuva, Batu nos portels émission Oyo. En tout cas, Nalinga Rabino Mingi, Diaspora Vienjora, bientôt Vienjora Salam Sanekara, il y a musique, Nena Mesana Kosala, Bochanga Ipoa, Bayana Le Moke Mokulu, Tolom en cravate, Zegatro triple nationalité. Angolais, Congolais, Finlandais, dans les fort, Yoyebi. Angolais, Congolais, Finlandais, Zegato, triple nationalité. Il y a Robert Lokonda, RL. Dans les fort, Yoyebi, Robert Lokonda, Pagui qui est des bourgeois de Coventry. Tochin Diamond, star, vrai chéri, star, il y a Londres. Tochin Diamond, vrai chéri, wana. Kinal Malek, on a là au fort. Anita Ikoman, Thibaut Apula, Yoyebi, Gisèle Tati, mère doublée. Il y a Prince Giclo Winner, Gisèle. Tati frère chéri et Gisèle na robo sanarote na là for mon ami Fabrice Katuva tout azan besoin benga Kisinjora abe Kisinjora na 00243 code Mboka Willy Moucheni ya Willy Umela ya Willy mon amour mon bébé mon cœur mon chéri vieux celui on a sur la salle de bain celui on a dans lupango et grâce à Willy Mamouze beto sur la télé na internet avec mon bon le reste congolais a biko pona yaya et ngada bazwanga identité à Willy Moucheni parce que la propriété ezala grâce à Willy Moucheni ba Raoul Bukambo mais c'est les français ba Bibiche Abundi Gombo moi ça va forcer na ndenge États-Unis
En tout cas, Batutu, na pesi bino mbote, mbota souke ezaka na vrai chéri o asoma lupango na poto. Moi ça mundele Chichi Chibola, yone makambo quoi. Chichi Chibola vrai chéri na ebisio moninga ya Betty qui a la fort. Mais tu m'as rappelé Lela fort Nico Coladjo de Panama avec force. Nani? Nico Coladjo de Panama. Patron. Coladjo de Panama. Patron. Mais soutenir mais sauter à la soyoka Nico Coladjo de Panama. Coladjo vraiment. Hein, tout le monde me sent Nico Coladjo, mon palais, Kitoko, oh Nico. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Isinjura, Herman Amporio, Garçon Slim, Herman Amporio, Tonton Banda de la Nation. Merci à toi, Marquis Ngangeli, pour de belles images. Au prochain numéro avec le même plaisir, mais continuez toujours à s'abonner sur clebois.com parce que nous sommes une chaîne d'actualité et puis d'information. Bye bye, au prochain numéro, au revoir.